have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure et kokoute la bino partout bozwami. Avant que bande émission na biso topesaka merci na Seigneur bana mama kolala kolamuka eza habitude te ezaka kangulu ya nzambe. Tomoni susu mukolo alelo bandeko nanga. J'espère bomoni miniature wana. La miniature wana eza Fanny oyo asalaka théâtre wana mususu eza mobali na ye Freddy oyo awuta kobala ye mariage wana mususu eza mama ya bana ya Freddy bandeko na ngai soki nafongoli bakamera na ngai seke likambo ezali bana mama nafongola bakamera pamba te so nafongoli seke likambo ezali likambo ezoleka na communauté na biso congolaise photo loba bandeko na ngai parce que biso na biso toza ba congolais tomona mabe ezoleka mabe ezokoma makasi na ngambu na biso bandeko na ngai ezosala tellement pasi na mawa komona papa Freddy partout ozwami soko koke mission oyo tofingaka te topesaka kaka conseil papa Freddy ovandi na fille ya bato ozwi na fille wana abota te obotisi ebana misatu papa Freddy oke koluka ndenge ezalaka ke petit sœur tikala na koluka na poto so na zwi na oya na bala on a récupéré bana to sa famille na biso bandero na ngai papa Freddy akendaka poto te papa Freddy ake poto kokoma papa Freddy akomaki na poto kuna bino mo boyebi pe poto ngo monda wa makamuna monda ba procédure papa Freddy opakute nango biso pe toyebi te toye komona 12 ans passé bana mama eza une année te eza 2 ans te mais eza 12 ans passé bovandi na mana mwasi ya batu bandeko na ngai 12 ans otika fille pa na bino ke na ke poto na ke koluka bino pe boyeba fille na biso akini mobala nene eloko te me bovivre kaka na espoir ke lobi tokozwa. Il s'agit na etoko bakola na bango na etoko. Il s'agit na ban bakola na bango na ban. Bolingo kafa bolingo solo. Cuisine Yannick na bina mona ngo eza va na kin. Fille mususu ko vivre na garçon kafa garçon na zane ne eloko te mais fille ana zo landa kaka garçon wana. Bazo vivre kaka na espoir bana mama. Bazo vivre kaka na espoir lobi nzamba kosala lobi mobali nanga pa kozwa kokoma muntu kotala bobandi na mwasi na yo mama bana yo boboti ya liboso ya mibale ya misatu po bolingo ezalaki parce que soki bolingo ezalaki te na ndimi te bolingo bokoma na bana misatu soki bokomi da na bana misatu seke bolingo ezalaki ti osiraki petit sœur ke tikalanga na ke poto koluka na obala yo vanda awa seke omiyebaki kokoma na poto ba réalité ake kokuta biso na bino bandeko na nga toyebi te mais kotala fille wana ndenge atikalaki kuna malgré kobela ba souffrance ndenge ka ezalaka na famille mobali bino mo boyeba semeki makambo nde pe kinyango ezalaka moto ezopela malgré bazozika te bino mo boyebi kaka bandeko ne boyebi te ozobela boye mobali patindelaka na yo 1 euro te tokende na ozonga pa biso ozwa na ba traitement okoma bien parce que santé eza na prix te ndeko mama pe ake na famille na ndenge saleka ke azwi mwa baswai na ye akomi pe kobunda po alesa bana ye parce que soki ya luki te mutu akolukela alesa bana aza te papa Freddy atindaka ata 1 euro te bandeko na nga papa Freddy abosana memi mwasi na ye mama bana ye misatu papa Freddy abosana kotala pe boye na ngambu na biso kuna eza na bacomédien na biso Fanny
Fanny maswak boye bien très bien bandeko na ngai to komona Fanny palo bien na lingi na bala kandenge zala ke to komona okutimie religieux mobala ngo nani bandeko na ngai mobala ngo papa Freddy o atika mwasi pendant 12 ans obotisi fia bato tikala kobala ya ata to nourrir rien espoir mibali na bafemeki na babokilo bino nyoto boza mitema mabe boyebi fia batu bien avanda na bino na king pendant 12 ans bomonaka bana tika bakola bomonaka bana boyebi ke o bana papa Freddy azala na poto lelo papa Freddy aye soki azalaki mobala malamu ifalaka bala mama bana ye parce que au botisi ye bo vani non eloko toka vraiment bo nourrir fia bat ne espoir eloko te me boboti ne bana misatu pana bino keko luko chiki pe fi wana pana bino bandeko na ngai bana mama kuize yani kitifi na bino alobaka soki fi wana zongaki pana bango parce que bande ekobela parce que mbongo traitement ezalaki te bino mo boyebi kaka na kina biso kuna soki oza na mbongo te okokufa boye bazotala o famille na bango bazwaki akende kozwa soin ndenge kokendaki na famille na ye bandeko na ngai kotala ndeko mama ndenge azolela ndeko mama ke kolela même ntina cimetière esika bakunda papa na ye tellement akomaki na suka atali papa lobaki mama lobaki na boye koyoka bandeko na ngai na vie mato eleka mutu te eloko eleki tika na mokili eza te bana mama lelo siko azo regrette papa déjà kufa ato regrette mama déjà kufa atoke na cimetière mutu akufa kopesa solution te ndeko na ngai bana mama esala pasi na makotala mwana mwasi ndenge aleli na kati ya cimetière bokokele mawa na pasi bandeko na ngai mobali avanda na ye mobali babota bana misatu pendant 12 ans eza une année te 2 ans te 12 ans c'est beaucoup bandeko na ngai mais papa Freddy atiki na ye ake kobala Fanny bandeko nanga esala pasi Fanny zwaki chovanda pourquoi bino bato ya théâtre soka bobali makambo ezobima erio olingaka papa Freddy erio obandaki kokende pa papa Freddy otikala koyoka te information moko te parce que tout le monde a poké pas basemé qui aime souper au coup taper moi na mo batuni au moi na nana au moi na mbali nanga oyaba ki ngote Fanny oyaba ki ngote oyoka ngote yo talika intérêt nanga mbala poto oyo bala nga ko bino bokoma na noka kolinga mibala poto basi a poto bana mama complexe nde mtezo boma bino ba fi a théâtre complexe ndezo boma bino mibala ba garçon à théâtre bozangi passion bolingi vie appréciée bolingi vie à tembe otienga na tie olingo lakisa nga pe na kolakiso bana mama Fanny na bengo combien de fois 2 fois Fanny oza mwana mwasi eloko olingi basala ote kosala muninga te soki osalaki mariage wana oyebaki eloko te gloire à Dieu mais soki oyebaki Fanny no boboti na pa Freddy te luka kimia ndeko nanga luka kimia bana mama luka kimia parce que eloko mobali no Freddy asali pa Freddy osali mabe quelque part baloba mibali baza bandoki yango vraiment oke kobala Fanny oluki ata mwana mwasi abatu te oluki eteti mwana mwasi olela zolela bwaketi na cimetière parce que pas otala mobali nanga mzu mobali nanga bo mwana mobali nangai olakisanga vie olakisanga mamnyonso lelo toboti bana misatu bana bakomi ba jeune fille boye nayebeke msu mobali nanga soki azongi akobala penga parce que mutu na mutu azaka na espoir na vie na ye parce que fille wana pa bande kokanisa ba bonne chose pour na mbali na ye ba bonne chose bande nanga bande kokanisa parce que aza mutu
Mais esala pasi lelo sikoyo ka mobala nga ye akiti kin pendant 12 ans. Mobala nga balota ko bala fille mobo ya théâtre. Pona nini? Mibali bozo chaka poto esika poto te. Bozo chaka ka poto esika poto te boza lokola ngulu soka kwei na poto baluki apupoli. Bandeko na nga. Esa la passe na mawa. Komona makambo ezoleka na communauté na biso congolais a kitoko te. Noko Freddy, papa Freddy oke poto. Omoni ke oke poto ovandi olingi na mobali fi wana te. Yebisa ye mama, en tout cas na bala ki opete mais to kutana ki to boti to sa déjà na bana. Continuer vie na yo vie za mulai lukanjela na nga pe na poto ana yo kuta ba comme sou na lukanjela na nga mais ozo nourrir ka fia ba tune espoir eza bien te bala mama eza la passe na ma eza bien te libérer muninga kotala ka histoire ya Freddy kotala histoire ya Fanny maswa elle exakaka textuellement film assis la bisal destin croisé bino moko bomona ki maona Omar makambo nde yangoyo kwisi yaniki tiva lobaka ba film esila bisala zo sala eza ba film vrai bonzi marate bandeko nanga yangoyo kava oya kukwe bimi na poisa bandeko nanga esala pasi na mawa kwisi yaniki tiva no azala na banki ta lobaka na tena place ndeko a mwasi parce que naza mama na ana bana na tiena place na ye eloko liba salote ko sala ngo muninga te bala mama ezate leo na sali mabe lobi na senga pardon e akitoko te bongo te bala mama bongo te parce que auto mona mama Marthe la belle bongo te mama Mboyo mama Mera Cadette mama Munjibu bongo te Vanessa bala mama moko photo solo laka moko foko solo la kolingi mutu te yebisa mutu malgré balobi toute vérité n'est pas bonne à dire mais quelque part éthique à la vérité malgré ça la passe même de comprendre bo eza kitoko te la famille papa Freddy osali mabe siko moi ça ndenga kolela na cimetière au monde ngo malamu parce que yona Fanny bo sangisi da njoto bokomi mutu moko ndenge baloba 1 + 1 = 1 siko oyebite ke moi so azolela nzamba agiste bandeko na nga botali histoire mao 6 mai baluka 9 papa Freddy ko tout atolo te so poza na mukanda te a obali Fanny suka na ngombe mafani na poto obe okomisie momi akini parce que bana omisatu baza na kini ata moko to tika lobengisa na poto bana omisatu bana kini ata moko to salisaka bana na lelo o bakoli bazomona te bana yo bota ndenge mama na bango na mbula na moya zokende koluka pa lesa bango bazomona te balobi okolona ngo kobuka soko oloni bolamu okobuka bolamu oloni mabe okobuka mabe na se moyo nyoto efukamaka kaka na se parce que bana na bazomona ozosala mama na bango est-ce que bana na bazala na amour na oyo papa na bango okobima jour alibala nga tata bana na lia mbongo mibali bobongisaka bolonga na bafo caractère oboleki makao mabe na okotele te po na mwasi me na olobe esalanga pasi ndeko na ngai kokende na cimetière kolela lisusu te koki kota na chambre tia bagenou na se belela nzamba lola kota likambu na yo vrai juge ezaka nzambe nganga solo bandeko na ngai ezaka seigneur tia mabolongo na se nzamba bagenou na nga belela yo kaka monaka kosala parce que makambo foto loba soto oloba te mabe ekote bele na communauté na biso foto ganga ba biso komoni ndoki belela ya kima belela yo kasoni polo da répéter lisu te papa Freddy sali na mama ba no misatu lobo sala ngona Fanny parce que obali Fanny bo vanye na kini te yo zara na poto oya poto Fanny otikala na kini otika su Fanny bongo ndengo bali pendant 20 ans obien obengisa Fanny ke poto eza pasi pe mawa na bino ba papa bandoki
eza pasi pe mawa na mibala poto parce que comme ka mibala poto basa poto mibala poto basa poto bozo sala ba bêtise trop bon bosa na ke boza na bana bon bosa na ke boza na bana ba comprendre vie ba koli ba comme na ba connaissance eza kitoko te bandeko na nga mama na ngai pango sama misu kolela te kota na mabolongo loba makila no ebima pamba te loba botana ye bana pamba te soki obotana ye bana soki ye mutabandi ko bocho bana moko de tibo koma na 3 nzamba zo mona isashi ko lala na sima lala tanga ka kombo Fredi wana nzamba lola akosala inaneza musika tokoyoka lokito boom bala mama mabefuta te conseil onga na ye nango fani vanisa mobali na yo bosolola vanisa mobali na kende kosola na ex mama bana na ye soki alobi ke baboyana fi wana alobi baboyana te parce que fi wana akendaki mpa na bango akoza malade fani solola na mobali na otomonaka mpe basi misusu azanye na ndaku ayambi mwana mbanda na ye azwi lokwa mwana ya memi 9 mwana libumu bana mama bongo te fani solola na mobali na yo aluka kimia na bana ye aluka kimia na ex mama bana ye akende kosenga pardon asolola na ye parce que kolela mwana mwasi wana eza mabe tomona kaka te azala ne na poto aza mikanda na okenda ozonga bien azala ne na poto mabe ekomele te toza batu en plus toza babantu bobosana yango te bandeko na nga poto eza lola te poto eza paradis te poto eza fin du monde te bandeko na ngai poto eza pays développé na makambo nango biso toye poto tokopie mindele te poto oza na makila ya babantu makila ya baafricain bongo te bana mama parce que mabe ezosala matoro kaka basi ya poto mibala poto ezosala makala na communauté na biso congolaise ezosala pasi na mawa fani solisa mobali na yo boluka kimia cuisine ya niki tifa pesaka kaka conseil boluka kimia na ngamu na bino boluka kimia mobali no kende kosenga bana na même mwasi ne pardon bino na bino na kuna bocha kimia pe mwasi oboboti na papa Fredi bana misatu kolela su na cimetière tende konanga pangusa ma misu chaba genou na se butu mo itelema 0h telema na ba prière 12h telema na ba prière 6h telema na ba prière. Il s'agit qu'on gêner. Il s'agit 3 jours au sukolaka te belela nzambe wana lobo bota kina yete loba yo sali mabe soki yo bota kina ye soki yo sali mabe te nzamba za juste abundela yo akata likambu na yo akotelema omona neti nzamba omona te nzamba zo mona tikele etan asalaka na tana ye asalaka na tana ya lingi Dieu souverain. Bande kona ngai cuisine ya niki tifa za kabanki te mama diva cuisine ya niki TV alobaka cuisine ya niki TV na bino alobaka bande kona ngai parce que ma belle qui makasi na communauté na biso photo lobaka photo pesa ka bango conseil bo eza kitoko te toza ba mama toza na bana toza na mibali toza na ba famille eza kitoko te eloko ekomeli ndeko na ngai esalinga pasi na za mwasi nzambe alola kota likambu na ya bundela yo parce que oza na mbongo ba avocat te avocat no ezala Jésus Christ juge asolo ezala Yesu akota likambu na yo akota likambu bana na wana papa Fredi réponse tokomona ngoko témoigner nzambe na yo nzamba salaka na ba oya ye zala toujours fidèle zala toujours na foi nzamba ko salelo akokamwa ndeko na nga mwasi nzamba ko tie sengo na mutema no esike sengo ezangi nzamba ko sela famille na ya kokamwa nzamba zana nzamba miracle bozala toujours na foi en tout cas bandeko na nga émission na memela kibino ezakaka ya fani na papa Fredi na mwasi na ye na bana en tout cas ezosala passe na lingi sikoyo na balance yango bino mo bolanda mwasi na ndenge azolela na kati ya cimetière en tout cas esalinga vraiment passe makasi
ben preuve eza ba audio eza bino moko bokolanda bien koleka cuisine Yannick TV. En tout cas nzamba lola apambola bino bo continuer toujours kolanda émission na bino nazo balancer yango siko. Merci na bande ko nyonso o bazaki na live oyo e bandeli petit suka. Merci na ba o bako ya après. Merci na o bako s'abonner, bako commenter, bako partager. Merci beaucoup la famille, que Dieu vous bénisse. Na siko na minute on azo balancer bolanda siko yo. Moi ça papa Freddy na kati ya cimetière à suivre. Ezanga mwana na yo na ye otikeleo fleur koyo papa na ngai okufaka olatelaki nga te soki nalobi ke namemelo chemise oza na tombe okolata yango te papa okufaka na pasi na motema mpo na ngai papa yo olateli nga te obanda koloba kaka ke moniki na ngai nazokufa kaka bon alateli yo te le même maloba wana mama pe alobaki yango soki mutu aboti mwana na ye il faut alatela ye papa na ngai bokenda na mama botika ngai bolatela ngai te lelo papa mokili echoli basundolinga Freddy kala kinga mwana liboso azaki na 9 ans ya mibale azaki na 7 ans ya misatu azalaki na 3 ans et demi papa na bana Freddy akendaki amana kotinda mbongo te ya klasa ya bana papa nateka biteka mpona natangisa bana ya ngai papa nateka biteka mpona natangisa bana ya ngai lelo le bénéfice atona eloko te lelo bakomi kofinga ngai lelo baneklige ngai lelo bahumilie ngai papa nayebi ke oza mosala nzambe papa naye kotikela fleur oyo bisikata ya chemise papa ta bisika ya veste osengaki nga naye kopesa chemise kata zambe kata banda navandaki tozala kokanga makolo nalobi nazozela ye nzambe na ngai mosambisi malamu yesu yaka yakokata likambo oyo bandeko nanga bosuteninga na baprie nazala pasi motema nanga eza kozoka babotisinga bake kobala mosi mosusu oyo kutu ameritaki te ke babala ye nzambe papa na ngai papa na soki balamusaka bawei papa na boyana na musi yo papa na ngai na musi yo na molata yo nzambe na ngai papa justice nzambe salama justice nzambe salama watu molatelaki ngai te mama na ngai olatelaki likolo eza témoin mabele eza témoin papa na ngai avandaki ndenge mosi nyonso avandaka nzela ya mobali na ye me lelo bango baignorenga pasi nyonso na monala Purchase your tracks today. Lomba bitumba na ngai nzambe alola ye lomba bitumba na ngai nzambe alola ye lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola ye mobundeli na ngai yendo longisaka ngai tango banguna bakoluka